Nalobi boye, si Monsieur Weranson, tu es vraiment conscient na makambo, na zoloba, franchement, Zala vraiment la kisa qui star na yo, la kisa yo za. Mais j'ai bien précisé, on n'était qu'à 3. Au moins makam na zoloba, mutabi makambo te. Hôtel wana lala, a face ibiso na kutanga kombote, mutoye bate, on n'était qu'à 3. Bon, ceux qui écoutent mon papi gain, à quoi kobosana, ba parfait, à kobosana, menebi, na 15 parfums là, elle n'a parfait à ta moko zali. Même à bosser na parfait, na bilamba, mais c'est du n'importe quoi. Si tout le monde a la lia kangulu, t'as mela soupe angulu, maman la moi la mobile wana ebi kolela. Aleli sanga itam papa imba kufaka, papa imba deuxième papa nanga, papa imba imbelango fele, papa imba boye, aboka ngo fele, mais muto yo zoloba, azaki deuxième papa na yo, oloba ki les choses très importantes. En plus, oyebi kolela, oleli sabiso, mais comment tango bakene ko rendre dernier hommage na tom na ye sikoyo toko sola makamu nini je vais vous faire pleurer dans la langue du village nakule sabino namuno pamboka mabiso zile yaye mama luvatika je répète papi gen vous pouvez kaida on a toki sa mutu ne terdi bino na komba papa emba. Donc, en tant que son excellence Didier Nzongo, papa d'Aristote, Yabouba, papa na Brian, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo, l'artiste s'appelle le plus célèbre de la RDC, Didier Nzongo, l'artiste s'appelle le plus dangereux du monde, Didier Nzongo, le roi de Oji, Didier Nzongo, Mbula Zomi na mitano, Obandi Mangana Oji, Didier Nzongo, Zambe Nangana Pesa Yonini, Bakaba Yoji, Zambe Nangana Pesa Yonini, même Bayoji. Donc merci vraiment Papi Gene, na www.cleboa.com, ndenge vraiment au Pessingaï, Tanangaï, pour na donc ça, hymne national, Nangaï, parce que pas japonaise, naba japonais, oyo, bazalaka, fidèle, balandaka, star nabango, na hymne national. On y va. Allez maman Luzolo, bakanisa kina kosilae, bakanisa kina kokweyae. Papa Nzongo lezi, omoni succès, ya mwana na yo. Didier Nzongo, le wade yoji, le wana bang, utale sika bilenga yo jezongi. Omoni sika bilenga yo jezongi. Le kamikaze, Zephyrin Moulenvo, yonde leader. Na Masola Japan, na Switzerland, Salomo Escadela, son excellence, Moïse Katumbi Chapwe, les monuments, na Katia Katanga, Tukumat,
tukumata yaga bamatisa yo kaka na festival nzambe ndeka na obaka l'éternel le plus puissant du monde Rijandi Louawa un enfant pas comme les autres ya Mexico la première dame de Lausanne vive la SAP vive Solka merci ok Mokonzangaba tout sur la casse. Merci vraiment Papi Gain et la www.cleboa.com. Aujourd'hui, en tant que son excellence Didier Nzongo, l'artiste s'appelle le plus célèbre de la RDC, Didier Nzongo, le roi de Yoji. En même temps, l'artiste s'appelle le plus dangereux du monde. Donc aujourd'hui, je suis là vraiment pour décortiquer. J'ai Papi Gain 3 questions. J'ai 3 questions à décortiquer. Donc maintenant, c'est à vous de me demander vraiment quelles questions on a pour répondre pour tout le monde solo. Merci. Yali Bosso, quel sujet ça non? Donc aujourd'hui, je suis là. Je répète. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour nous couper ça. Message na président Yawenge Muzika Maison Mère Messier Noël Makanda Wera Son na famille na s'il vous plaît na ba public na ye na ba proche na ye na ba tutu oyo bazalaka na ye interview yo même à kotala te ba proche bami ya Wera Son boyebi ça y est j'ai bon message pour lui Papi Gain na pesaye 15 parfums tous sont vraiment sérieux na loba ngoko de pas la bino tous mes réactions arrêtées na pesa 15 parfums na pesaye 600 €. Na pantalon moko ya Versace ya pembe malgré tout na la takaba Versace te mais n'importe quoi na somba kango parce que nazaka na soirée moko et singa kana lata pantalon ya pembe na pesa yango devant Lenny Bidens. Nazol babie Papi Gain devant Lenny Bidens. Bautaka conseil moko ya Lyon. Tangu bazongi to bengani azali ko vanda na hôtel ya Clichy oyebi ya biso ya Clichy na suite parce que azape star. Mais voyage wana ba kata bautaka Lyon hôtel balingaki susu Wera Son a ses résidents parce que azalaki public n'ezali ko troubler ordre public. Bat bazali ko ebele. Et c'est que les mêmes boutons là, l'équipe n'a se loger, l'hôtel moko ezaka en face. Na kotanga kombo hôtel wana te, yemoko a yebi. On était qu'à 3. Ngai Wera Son na Lenny Bidens. Na lobi yango pourquoi? Dans l'essence, naboyi un jour, mukolo Wera Son akozwa matanga. Pas péché, son excellence Didier Nzongo, aya matanga te. Naboyi un jour, Wera Son, akobeta, conseil, akosaba spectacle, yaminene, na Paris, pas péché, son excellence Didier Nzongo, aya mdonete. Naboyi un jour, Sokinzambe, asungi, nakinde, vacances nangai, na Kinshasa, na République démocratique du Congo, mon pays que j'aime pas empêcher Ngaï. Donc, parmi, je répète, ma proche famille publique à Wera Son, au bazorata, Yakozanaï, Boye Bisaye, a réfléchi ma Kambouna lobby. Si vraiment Papi Gain, monsieur Wera Son, il est conscient, Namakambu, Nazakoloba, j'ai pas besoin de remboursement. Je veux qu'il fait quelque chose, il me dédicace. Dans l'équipe pour la première fois, ceux qui n'ont eu réaction, réponse, Nakoleka pour la deuxième fois. Ceux qui deuxième fois n'ont eu réponse, troisième fois, et Kozala, destination Kibokolo. Donc je passe vraiment mon numéro 00 33 6 27 23 56 88. Bato Wera Son, Bami, famille, Baproche, Bobengangaï. Bon, mais quand même, pour nous reçu ça question, donc, Nalobi Boé, si M. Wera Son, tu es vraiment conscient, Namakambu, Nazoloba, franchement,
Zala vraiment la kisa qui star na yo, la kisa yo za. Mais j'ai bien précisé, on n'était qu'à 3. Au moins makam nazoloba, mutabi makambo te. Hôtel wana lala, a face à ibiso na rotanga kombote, mutabi bate, on n'était qu'à 3. Bon, ceux qui écoutent mbongo et papi gain, à quoi kobosana, ba parfait, à kobosana, menebi na 15 parfums na alinga parfait ata moko ezali. Même à bosana ba parfum, papi gain, jean ya Versace ya cuir. Il y a Pembe, na somba la latate. Donc, monsieur Noël Nyama Makanda, vraiment, je te dois beaucoup de respect parce que tu es mon collègue. Si je n'ai pas de collègue, cela veut dire Yoza artiste et musicien, Ngalaza artiste et sapeur. Donc, vraiment, Mikolo, si vraiment, je répète, tu es conscient, Namakam na lobby, na o na pesaki, j'attends la réponse. Merci. Mais si on a non, bamela biloko pesa tondeni parce que réclamation. Té eza ko melate, soki na kenango à l'amiable pourquoi? Parce que na zo ki ba mbiscade, na matanga ya kulutu na ngai, les chefs du village, Temo Lokaye, notre licone, Tela Sape, Wemba Dio, Papa Wemba, que son âme repose en paix. Nazwa ki ba pêchement, yaba matanga, yako kende kisasa, c'était toujours les mêmes cas. Les mêmes cas. Public et comprenant raté. Oh Didier Nzongo, Azaïko finga vie. Oh Didier Nzongo, Azaïko manqué vie. Nazaïko finga viété. Nazaki, qu'on manqué pe viété. De toutes les façons, tu peux colber sous maman parce que il compte n'abisso à ça, place à Kei, Moli Monae, Naebi et Kenda, Kopema, AP. Donc Nazonga, c'est pour cela, je ne veux plus de problèmes. Je ne veux plus de problèmes, papi gain. Nazo les latés, je réclame mes droits. Soki, Nazongi, même temps que nous réclamé, quelques mes droits, na compte de la vie soit ça, papa, que son âme repose à paix. Minae, proche sentir. Nazo ko ebisabango, hein? Nazo ko ebisabango. Tout bongisa na vie, bosso na vie. Et ça a un problème, il y a kozala. Conscient. Merci. Voilà, c'est le deuxième sujet, Zani. Donc, deuxième sujet, vraiment, je suis là vraiment pour ridiculiser, insulter, humilier, saboter, na nyanguna, na dokisa, groupe ya Paris Al-Qaïda, on a dokisa mutu, na tinda na kibokolo. Cette fois-ci, Koutou, nakotinda bino na lubwaku mama nanga ko na lubwaku parce que kibokolo bo résister na banda siko na question basali nini papi gain tu sais pas la main un groupe voilà ya Kaïda pour moi c'est des individus qui sont là seulement pour troubler ordre public, des mensongers, des SP, cela veut dire des ST, cela veut dire sans titre de séjour, des SDF, cela veut dire des sans domicile fixe, c'est des gens qui ne travaillent pas, des manipulateurs, des aventuriers, des faux soldats, Nassas Nini. Papi Gain et Zakout va commentaire te bino bato presse, même équipe à cleboa.com boyebi. Papa il me avec un seul groupe. Un seul groupe Oyo, Atika Kanango, Al-Qaïda. Mais comment les fondateurs, le président, il y a groupe Nabino, tant wazong saki molimo, et pas Yankolo. Tout le monde bino namatanga pas même pas t-shirt, pas même pas cotisation. C'est que plus important, il faut vous expliquer biso pourquoi vous kendaki qui s'assate pour rendre viens à bino papa wemba oya sala bino a yemela bino na ba gratuité a dédicace bino na ba gratuité. Pourquoi vous avez opportunité ya ko kende pour rendre dernier hommage jusqu'à sa tombe net bo sala ngote. Mes frères collègues, Naïbi Sibino, c'est fini pour vous. Je répète, pendant la bande carrière, chez cette personne,
na fingaka te nalekaka na basije na cadre dans mon métier. Aujourd'hui, je répète, je suis là, humilié, ridiculisé, groupe Al-Qaïda. Déjà Koutou, na bête bino, deva vient na bino. Na bête bino, tina départ vient na bino. Boye bisanga sikoyo, na rosa na bino, nini. Vous êtes des SDF, des sans domicile fixe. Ba ventilé, ba lala kanaba mituka. Balala kana mituka mama na ngai batela nzambi ya longo nzambi ya mpungu ngana pakola ba movati ba diprozone plus de 1000 cartons mais na telakate mais bango chanson ba komi pembe neti ba métis. C'est pour cela non to mona bango na ba chemise à pembete nanu to mona bango na ba sengle ya pembete batu mo bimba batika kaka na système ya kolata ba veste papi geneti boy tala toza plaité toza na mode pardon la mode évolué c'est un exemple moko tala neti boy na latina catalogue hein na latina catalogue je vais mettre la veste. Pourquoi? C'est DOG nouvelle collection 2016 printemps été. Donc c'est ça. Nasa on a na crocodile. Mama nanga bana londe bobiki. Lelo za bowente. Omoni papi gen oyo. C'est du Weston. Pas à coco. Yoyo bokoma papa yoyo. Na lobby we papi gen. C'est moi, son excellence Didier Nzongo, le roi de Oji. Mbula zo minami tano. Pobandi mangana Oji. Je répète, mbula zo minami tano. Pobandi mangana Oji. Papi gen, ngala Oji na kuki ko boma mutu. Je te dis la vérité. Attends, je te montre quelque chose. Naza même tala. C'est di carte ya Oji tala. Tala na enveloppe nango. Tala na ko lakisayo. Omoni na pis. C'est di Oji. Ça donne pas n'importe qui. Ceux qui m'ont montré peut-être aïbiango. Netinga carte. Ceux qui m'ont aïbiango. À quel moment on a dit bakanye. À combien t'as 15 ans de prison. Sans remise de peine. En plus, à Kolekana 6. Donc, Ngaï na Yoji. Au moins, il a vu ce moko. Au moins, il minutes na Yoji. Papi Gen. Tout le monde la vérité parce que Banama et Wana Al-Qaïda, ils ont menti beaucoup de gens. Bakosi batu belé, naba mensonge, ba manipulé, basia bato mabala, ba bomi ba mabala batu. Telaka ka batu momba, ba viva kaka na mbongo basi. Ah, ba ndeko nanga vraiment ba petite sœur. Na yibité ba mbongo na bino vraiment, même ya musala, même ya makamunini, chacun a son chemin. Bo pesira ba mbongo, bo pesa ba mbongo pourquoi? Bino basi ba ndeko nanga ba petite sœur, bozo rende bango ba fainéant. Il faut pas qu'il y ait comme ça là. Il faut pas ça là. De toute façon, dans le lobby boy, à partir d'aujourd'hui, groupe Al-Qaïda, Naba Oyobaza, Papi Gen, la Nangabie, je répète, groupe Al-Qaïda, na Doki Samutu, na Tina na Kibokolo. Cette fois-ci, na Tina Bino na Kibokolo te. Parce que Kibokolo, Boza ko résister. Cette fois-ci, na Tina Bino na Lubuako. Mama lengako na Lubuako bo yebitisa bokende Lubuako batu boza na Lubuako na fingi binoté na critiquer binoté parce que ça peut m'arriver à moi mais pour moi c'est difficile parce que natambolaka réglo. Je répète, groupe Al-Qaïda, deuxième question on a éclairé bino à partir d'aujourd'hui n'interdit bino botika kota photo ya papa mbana na ba mire na bino à Facebook pour komadi bi koma. Deuxième chose, l'incité bino boza ba SDF ba sans domicile fixe ba sans mukanda SM ba sans titre de séjour bola la kanami tuka batu mobimba. Je répète, bo contacta na mbongo basi ngana ebi na Bible ba comment si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Cela veut dire, ce qui est là, Nzambe, Ndeka Nanobaka, l'éternel
l'éternel, les plus puissants du monde, apprécient chance aux oies, moi si, oyo, aza, n'a pas moyen, ou aza n'a bon belé, ou aza n'a famille bien, ou aza femme d'affaires. C'est à toi l'homme, c'est à toi l'homme de travailler bien avec la femme. Mbongo wana, okoy couper se ba mayele, bo sala ba entreprise, ba voyage, bo bungu la mbongo. Mais bango soki akuti mwasi na mbongo, ako manipuler mbongo mwasi wana po akende kotia na bilamba. Mais c'est du n'importe quoi. Si tout le monde a lié à Kangoulou, tu as mis la soupe à Ngoulou. Maman, la mobile, wana ebi kolela. Aleli sanga itang papa imba kufaka. Papa imba deuxième papa nanga. Papa imba imbelango fele. Papa imba bouye. Aboka ngo fele. Mais muto yuzoloba. Azaki deuxième papa na yo. Oloba qui les choses très importantes. En plus, oyebi kolela. Oleli sabiso. Mais comment tango bakende ko rendre dernier hommage na tombe na ye okenda kité. Mes frères collègues, vos arbres aventuriers. Je répète, au moni makamnazolo bakona bino. Donc groupe Al-Qaïda Momba, naba oba longwa papi gen, naba oba tikala. De toutes les façons, na linga kabinote. Na linga kabinote. Ngape na ye, mon petit frère, Gilara Tanzongo, Mefouda Bamoumi, le grand traiteur, piétele, pe ayebi, bino bolinga angate, ngala linga kabino te, mais bo solisaranga, menga, nazana ngape na posa, to solarate, mais na lobby, tant bino boselanga likita, pour vous détruire vinanga, vous étiez nombreux, moi j'étais tout seul. Mais beaucoup kangate, bon lobby sangate, sikoyo, moment la petit bino, devant vient à bino, tina départ vient à bino, juste na rendre bino fatigué, sikoyo, toko sola, makamu, nini, je vais vous faire pleurer, dans la langue du village, nakule sabino, namuno pamboka, magiso zile, yaye, mamalu vatika, je répète papi gen. Pourquoi Kaïda on a tokisa mutu n'interdit bino la combat Papa Emba parce que vous rendez Papa Emba mauvais service. En plus, n'a informé bino ce qui maman ma zone à zone ya na Paris boke na bino ko tala été ako yamba bino te na yebi bozo c'est la fête ya 40 jours pour yabo lia ba soso maman nga ko bazaba ba soulard ba melaka whisky na moulangi mais déjà comme ça vraiment n'a pas si on bazou landabino vraiment ne lokonini donc pour la si ça la question là na zongi vraiment donc bino ban Al-Qaïda na bino je vais vous faire pleurer dans la langue du village na kolelisa bino na monoko mboka magiso zile yaye mama luvatika eloba Pauline Nzongo mama ministre ma sœur yaya magiso zile yaye mama luvatika eloba moi si moko na château rouge nyamango aku merci. OK, troisième sujet Zani. Donc troisième sujet c'est quoi vraiment hein Papi Gen est vraiment na 3 boa na 3w.cleboa.com. Pour la question, je salue d'abord des Blaison Moke 77, sans oublier te dis mots là, à quoi ça sert Papi les rois. Oh, les boss c'est Papi les rois, vraiment. Carte illimitée. Maroc, carte illimitée. Donc Papi les rois vraiment. Le message nanga yango vraiment est commis. Et pas il y a Papi Gen na www.cleboa.com. Papi les rois vraiment la carte illimitée vraiment. Donc son excellence fait azala pour s'appeler les arrêtés Papi Gen kakaliaka. Les appels jalousie na carte de cas ya boulot sans oublier Benj Sumbu. Donc c'est la Grenoble avec la nouvelle album Rodanse Nengeni Ibokolo. Donc il y a vraiment. Donc Papi Gen est vraiment troisième sujet là. Ezali, je suis là pour confirmer partout dans le monde en tant que son excellence Didier Nzongo, Papa Aristote, Papa Brian,
les pères de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo, l'artiste SAP, les plus célèbres de la RDC, l'artiste SAP, les plus dangereux du monde, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, Boulazo Minamitam, Probandi Manga, na Yoji. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris la responsabilité de la SAP, Oyo, Kulutu Nangaï, notre icône de la SAP, Papa Wemba Aouti Koti Kabiso, que son âme repose à paix. Donc, dans mon Kumbaona, Yassap, je répète Papi Gen, j'ai pris la responsabilité de la SAP, Oyo, Papa Wemba, Atikenga, même pas Koti Kela, de toutes les façons, Nazuyango, par force, toute personne, tout individu, surtout, il y a groupe Oyo, il y a Al-Qaïda, on a Doki Samutu, na tinda na Kibokolo, mais cette fois-ci, na kotinda bino na Lubuaku, maman langa ko na Lubuaku. Donc je répète encore, Papi Gen m'a kokate le côté parce que t'as besoin que na souka. Je répète encore, j'ai pris la responsabilité de la SAP par force. Tout individu qui va me mettre Moulungé, je vais lui rendre handicapé. Non, Papi Gen, Limbisanga, wane kozane tina fingi handicapé parce que toyebi lelo na lobi ya mutute. Un jour ngape na ko comme handicapé, un jour na ko pe ko bota mwana handicapé, mais nous tous toza par être humain public vraiment bon Limbisanga na parole de ngana ke de likolo. Je répète, la responsabilité de la SAP qui est notre icône de la SAP à Tikelingaï. Toute personne qui va mettre Moulungé na kotine na Lubuaku. Maman nanga ko na Lubuaku. Pour comprendre, je répète encore, j'ai pris la responsabilité de la SAP parce que c'est moi l'homme du peuple, l'homme du pouvoir. Na lobby, Papi Gen na www.cleboa.com. Na répété bien. Bon, de toutes les façons, Papi Gen, yo lingo tanga Moulungé na responsabilité SAP na tika nango. On comme handicapé. Papi Gen, s'il vous plaît, lingo tanga Moulungé. On comme handicapé, yo zano journaliste, mo betaka no peteni. Na question na yo. Na lobby we Papi Gen, écoute-moi s'il vous plaît. Na lobby tout individu, même mes collègues, les artistes et musiciens, mes collègues les artistes et comédiens, quel que soit comédienne, mes collègues, il y a des artistes et il y a des cinéma, tous mes collègues et toute personne qui va mettre Moulungé dans mon combat, Mounine, Yassap, on a tiqué nango, en même temps, Nazwango, par force, je vais lui rendre infirme. Même au yaki na Jibin Piana, je salue vraiment Jibin Piana, souverain Bina Damo, l'homme que je dois beaucoup de respect na Yoji. Donc au moni Jibin Piana, Aza collègue nanga dans l'essence, il y a des artistes et musiciens, là son excellence Didier Nzongo, des artistes SAP, mais on a des relations. Mais s'occuper à Tsengo Moulungé dans mon combo à SAP et Koki Kozaminono, mais j'espère que Jibin Piana, ce qui a la responsabilité à SAP, peut-être dans le cadre, il y a musique, mais dans le cadre, il y a SAP. Même dans les musiciens, à part Jibin Piana, autant que Moulungé, na rotine na Lubuaku. Olobaki sous pour na vie na nga modogo Jafa Koufere. Velanga modogo vraiment bientôt festival de Cannes. Lui aussi je lui dois beaucoup de respect, mais Papi Gen nazo comprendre tongo me mangala kibokolo. Banda via kufa, nani moi leki alobi katika na mokumba SAP. Personne, il y aura plus des élections. Mokumba SAP na tika nango. Élection exatée. Na zui yango na zolo bana makasi. Oh nyoso kotanga Moulungé. Na kotinda na Lubuaku. En plus na kosanaki eloko mo Papi Gen. Pourquoi na lingaka bana njili te? Bana njili na lingaka bango te parce que groupe ya Al-Qaïda on a Doki Samutu.
na onto ba salibiso ba massa ba l'eliviété hein ba l'eliviété c'est des fainéants des fatigués donc majorité na bino tout déjà bozaka bana njili bino bato bolukela bana njili ba problème pa na nga en plus na monana bino te boleki bolobela même njili na monana bino te boleki bolobela même tchangu. Cela veut dire vous êtes des Angolais vous êtes Angolais donc papi gen na lobby vraiment je répète pour si je n'en ai qui n'en na lobby dans le lobby ni papi gen na lobby on enseigne na bimisaki na bimisi na zonga pour les ezanango ezanango kaka ba chanson tozanango papi gen na www.cleboa.com après signer ba chanson abi son excellence solo là loba c'est ça que les peuples veulent donc na lobby boy je répète mokumba sap na tikali nango parce que ngala tikali nango simbi pourquoi parce que ngala ebi makambo bakisi pour qu'on soit responsabilité ya eloko neti ya sap papi gen soki oza loketo polele kolekate peut-être oza na loketo ayoji hein oza na loketo ayoji peut-être donc na lingi vraiment bandeko nanga ba collègue nanga ba saper ya monde entier ba collègue nanga ba artistes musiciens ba artistes comédiens vous me laissez ma responsabilité de la SAP je répète toute personne qui va me mettre moulungé je vais lui rendre infirme na lobby lisusu ban papi ge tozonga siko na bilamba omoni neti na bilamba depuis mois de mars na tia na Facebook na lata mokomona bango mikolo parce que faut tout le papier vérité neti mikolo papi gen biso tout même na bayoji vente privée mo 50% okomona bango bakokende bakokima mbangu bake basombi mais pourquoi bambongo wana bosomi bilamba boyo hotel so makele bofutaki babiete bokende kolela vie vous nous avez fait la honte à Paris vous déstabiliser pas saper à Paris vous qui sibi so soni ngai bozaka ko tela nga songi pas vie mais na yebi ngai vie ba dédicace nous ça ko dédicacer nga nazaki ko pesa mbongo mais bino vous avez ko pesa te mais attends lobaki na bunga parce que il était mauvais mais place via Kenda ngai peut-être via limbisanga mais bino na ndimité vie à kolimbisanga non des SDF des sans domicile fixe des sans papiers c'est fini pour vous merci je me souviens des années donc papi gagne vraiment à moni ngala sarana raté lelo na ipe apona solo là kala batalo pesawa toza kuna batanku tozwanga no mingi te parce que to saba idéologie au trop yango yo 2016 c'est dit yoji tala chaussette à yoji okomona bango po basala mpena ya pembe na ya jaune na ya rouge bino kutu kosomba ya pembe te mama nanga ko bozaka ba métisse soki bosomi ya pembe ekokoma kaki tala netio crocodile nde na esaki oni bandeli bana londres babiki lelo omoni crocodile eza na vallée ya aéroport ya mayamaya na londres ona gordo masiala azali ya makasi pesa mutu bangamba kokoka te asi akenda rete tala papi gen omoni na mamwa bilamba ezaka na honte te ngala bango soki esengi na kende retraite papi gen na kokende moi j'ai fait sortir tous mes kisina bakisina na nga nyonso na bimisa pona makambo ya bilamba ebongo sikoyo mokumbo nga nazwi ya sap bon public na tuni bino sikoyo nani nga tsango mulunge na mokumba atika nango bolingi bokoma bendikape bosala attention nanga moi je suis mauvais tant que je suis mauvais cela veut dire naza motema mabe nasakanaka te nazwi responsabilité sap na makasi nga son excellence l'homme du pouvoir napesi message nanga j'espère ekokoma bana Al-Qaïda bino nayebisi bino mpenza bien nabeta bino devant vie nabeti bino ntina départ vie na bino
Donc, vos commis déjà fatigués. Merci. Moi, je dédicace mon donc, Papi Gain, vraiment. Papi Gain, merci vraiment. Na sepeli vraiment na keo zwinga le lonzambe nzambe neno bavement l'éternel les plus puissants du monde vraiment à Pambola on a site. Donc je salue d'abord Massananga Zéphiré Moulenvo les kamikazes de Japan et na Suisse-Irlande. Je salue merci ko la première dame de Lausanne, belle dame, grande dame, espèce, beauté, taille. Ah, merci pour la première dame de Lausanne. Makamuna Lobi, Oya Koboya, Asala, Planète Nae, Yakibokolo. Merci pour la première dame de Lausanne. Ote ma vie Nangai, Koulouk Nanga Go Belisha, Fouma Bilele na Lausanne. Je salue les boss et banquiers. Bienvenue, Kindenge, Union, des banques suisses, na Genève. Je salue, commandant Dona Bwanga na Luanda. Je salue José Basaki, la japonaise de Suisse-Irlande. José Basaki, la japonaise de Suisse-Irlande. Je salue les généraux Célestin Kanyama. Je salue Claudia et Kiki Sassou na Brazzaville. Sans oublier Junior Nzongo, Soda Makassi. Je salue ma sœur Lissi Nzongo na Bruxelles. Je salue Héritier Watanabe. Motona Tembe, retirada Kibokolo. Je salue ma salanga Ferregola, Jésus de nuances, les monuments de la rumba congolaise. Je salue Jibin Piana, sans oublier les millionnaires d'Autriche, Like Makanaki, vraiment. Et bon, le boss Guindi. Maman le boss Guindi, Memanga le Kibokolo. Donc je salue Penda. Donc s'il vous plaît, Papi Gain, c'est vraiment un nom qui est très important. Toute personne, Moutounyoso, Azana Posa, Yamukanda, Libala, Moussala, Permis, Mabota, Kolukaminondote, Monakaka, le pasteur le plus puissant, pasteur Néron voit tout de Nazareth. Donc, vous avez posé à succès pour voir Bana, vous avez pasteur Néron voit tout Nazareth, na 06 52 78 54 46. Donc, je salue tout le monde. Je salue Teddy Mona, quoi ça sert. Je salue son excellence Yandré Kimbuta, le haut sommet, les premiers citoyens de la vie de Kinshasa. Pour Nakusukisa, je salue les colonels et mon pépé, servis spéciaux. Je salue Salomon, Escadela, je répète, je salue Salomon, Escadela, son excellence Moïse Katumbi Tchapwe, le monument d'Ikatanga. Je salue tout le monde, je salue toi aussi, Papi Gain, na www.cleboa.com. Je salue mes enfants, je salue ma sœur, maman Pauline Nzongo, ministre à Château-Rouge. Je vous aime tous. Donc, c'était moi, son excellence, Didier Nzongo, papa d'Aristote, papa de Brian, le père de ma belle-fille qui porte les noms de ma mère. Toujours mon Konzangaba. Charmante lui. Toujours mon Konzangaba. Didier Nzongo. Les rois de Bango. Toujours mon Konzangaba. Mon Konzangaba. Didier Nzongo. Mon Konzangaba. Banangaba oye. Oye. Banangaba oye. Oye. Sans oublier les meilleurs sapeurs. Nakishasa, Petit Nanga, Six, Lokoto, Simato, Nabosamite, Petit Nangai, CPI, Namasolo. Toujours mon Konzangaba. Didier Nzongo, mon conseil. Didier Nzongo, Vakanisaki Agosile. Didier Nzongo, Vakanisaki Agokweye. Didier Nzongo, mon Konzangaba. Didier Nzongo, mon Konzangaba. Les rois des Autant les Sika Bilonga, Yo Jezongi. Vive Solka, vive la RDC,